Merci beaucoup, chers amis internautes. Nous nous retrouvons ce dimanche après-midi. Nous sommes ici au terrain 11 de novembre à Luanda où le groupe Sinark Luanda, qui est dirigé par le président Tingi, reçoit un match amical le groupe Averda d'Angola de la grande dame Flash Ekila. Nous sommes ici avec le président Tingi. Il va devoir nous donner ses impressions par rapport à ces matchs de loisirs qu'il a organisés aujourd'hui avec le groupe Flash d'Angola, Averda d'Angola, du président Flash Ekila. Alors, président Tingi, Oyozo Kamba, groupe Sinark à Luanda, il y a des infos, il y a un micro, il y a Univers des Stars, où il est à www.congodialogue.com pour avoir une impression par rapport à match où il organisé ou invité collègues nayo na groupe nayo Averda d'Angola, impression les amis. Ok, merci beaucoup les grands journalistes Toms Kane Zalaka. Le groupe Sinark organise le match amical avec Averda d'Angola au Flash Ekila Zokamba. Merci beaucoup. Ouais, ça des infos dans l'émission. En tout cas, merci pour notre soutien nayo. En tout cas, Toms pression dans ali nazana sengo ya osala babilo kwa ba loisir parce que eza loisir ou ezo sala famille ou bien amitié moko ezo la sake bolingo ezali et parce que so ta na bible bande tina suka balakisa soka bolingo mutazangi bolingo amona nzambe te na bengi bande kolanga to sangani to beta bale ezo kipete bato ba groupe belé bazawa ezaka te Sinark nani te to sali mistura bato musupe beta bale donc babilo kwa boye ezaka mingi te nangola donc nasi ba masebele ba regretter bazo regretter na ba langage na ngai o te yo so se eloko zo baka rezalaka te yo sali yango ibite na ibite bino yaka mwa kala na ibite ba makambo moyi boka na swa boyi soki ko yebisanga ta mwandambo pona base mona nga mabeti na makambo na lubaka yoko oko sala ta témoin ko yebisanga soki une fois déjà au moins makambo boyi ngape na Luanda karaté to yaka banzila mona to abe batasika na Luanda ezaba initiative moko il faut ko allouer il faut ko féliciter ngonde balobaka ezaba initiative moko tangu mutazui likanisa ose eloko boyi ko sangisa bango en tant que artiste comédien basangana babeta na beti lona Flash Ekila et Averda d'Angola lobi babeta na mama Miraesa robeta na mama na biso Moindo donc ezaba initiative va bien alors groupe Sinark ezako ifondé na Luanda au sala dernièrement pièce n'était sur pièce ngo les 4 en tout cas eza osamba te tozaka na YouTube yo yebi masolo YouTube déjà na comme déjà 8e épisode na YouTube banda première ti na 8e film na ça 12 épisodes 8 wana ezaka donc des KG zalaka donc masolo eza bien na ensemble ça na ngai na mke o na ndenge na zozwela en tout cas jusqu'à maintenant toza mutu mo tazo appuyer biso na mbao na émission bisango bio na Luanda oya pour l'exabe émission na TV mais siko to mo na émission ele kana TVT groupe Sinark ya groupe neno kangama mina président Caleb na Kinshasa solo bika ka Sinark ba no so yebi ngo za entreprise alors elo nene sala ke bino boko le kana ba TVT ça fait longtemps depuis on sala ba pièce wana bokomi ka idéologie on te ka ba CD. Ok, normalement eza penzanga te ngadi ana sala musala banda premier épisode tina deuxième épisode na tindi na direction générale. Donc, on a Kije. Donc, Masole Zande na Kije. Donc, au Kije, le bandé, on a un sala. Au moni, Naza, garçon, Nana, chochoté, na oh, Nasali, oui, té. Donc, Nasali déjà na Tindi. Donc, Nazo, c'est la retour nango. Donc, tout comme peine, qui côté Kalanga CD. Mais Nazo, c'est là, en temps, Internet, parce que Internet, c'est en vitesse par rapport à CD. Vous comprenez? Na TV, on est en président Caleb à Zalakite, qui est poto comme ça filme moi à Salaki, princesse Moupicha. Retour na ende na minute to ba voisin ka check-in. Donc toujours c'est la semaine to yebité. Donc
nzambe kaka. Osali ba piso de belé bozi la ka ya pesa corps pour que bino boko Alexa. Il y a pesa corps en tant que président ya botina na kije comme tu viens de le dire tout à l'heure là, kije na bino za na nchasa yo président Kaleba Okamba, bozi la ka pesa autorisation. Tant botina na YouTube, batali je crois. Na peut-être sur idéologie bosande bat pasala sali nzonzi ke na poto, après tant ba oteka ba élection na ba chaîne na Congo to, botiaki na YouTube bozi la après ba retour na ngonde pesa président Kaleb force ya aider bino pour essayer mtazo diriger groupe Sina bo Alexa na TV. OK. Ye mutu makamnyo so même za YouTube ngate. Même za YouTube ezangate même ba vie o ezawana. Mbongo eki na compte ya Sinark. Et ya na compte ya Luanda te. Donc ils appellent cadre direction générale des occupés makamwa. Montagne c'est quoi taïb sangate beaucoup mina autant. En tout cas ngaité. Donc collection on a TV ezo dépendre na ye. Quant à moi, en tout cas, je ne sais pas comment je vais dire. Yo Sports Mourir les Karawa, il y a 5 minutes dans la RTG, tu déjà comment il y a des groupe Sina Canada Katina TV. Mais surtout Karawa et les Karawa susté bon, tu vois le bazar na bout na ligne aussi aux ongles la maloba, ils ont des panotés et des peines à présent qu'elle allez ah wa siko bofi fandeni. Groupe Sina Luanda, ba ressources andeni parce que n'habité ah ba te beli ba te ka ba céder plutôt pour bazwa moi ba retour ba ressources pour quoi suko ça pesi suko bino batini la mbongo uta kichasa to ka bato boboka mabanga ne ba soutenir bi. En tout cas jusqu'à la preuve du contraire mbongo uti na Congo te to sapi na producteur te asangana kana bana nga to sangisi o atie 1000 kwanza o atie kiento allez to sali musala. En tout cas jusqu'à maintenant donc mutu moko te ya que donc na soutenir bino bo sai le côté ya moni moi ba départ ezala moi mingi. Départ exemple biso to pesa kaka retour na ngweza nini bon ngalo kwa za artiste na yebi retour na ngweza laka mais le quoi ya zanika mwana yesika retour na ngwa mona te. En tout cas direction générale na batine so mbongo te balobaki na biso kaka bo sala to mona ke bo bandi biso to chamina na puya ngoto moi to sala ki to tindi c'est ça. Président Tingitingo mo en tant professionnel était groupe né le groupe Sinar qui n'a qui va tourner là sur www.congodialogue.com grâce à mon boss la femme à la haute définition ma Francine Gembe ba comprendre et ça groupe né batiko na Luanda ba ressources ba revenu ezate au commission sunde to le ba na portugais ko cobra ba na pesa moi te entendre c'est le misa ba longba po jusque là ba ça et l'autre ba pesa rabambo. OK. En tout cas ezabongo mutu moko soki apesi so apesi loko apesi chaque fois amona retour na ngote en tout cas à lemba yango moni amna isa président eleka au moins ce pièce eleki so sengi mutu a pesa mutu ko ba ah point batu ngana yebi na internet c'est en vitesse mais na mutu boye ya yeba nete parce que ya sala na été yeba ngo ba tout na ka tu étais surtout na bata Luanda ba yebi penda ko pesa importance na internet té ça il faut le dire ba ba linga batal na TV ba ba pesa loko valeur continue. Oui. Normalement, Luanda bango balingi TV, internet c'était bango té. Internet c'est trop cher pour la batu mususu. En tout cas, net toté na YouTube bango eza pona quelques-uns. Ba misusu na nu tile lokoto kaba flo ba monnaie publicité tina que kalami te bandoleka tile lo bazila bazwa suite. Donc côté en tout cas nazolela vraiment makasi. Le quoi yemo kwa bi arrivé ni azoya awa donc yemo waya donc amona. Merci président Carlos Mvula à CPL Nabi qui battu sur Rolandangai si www.congodialogue.com grâce à mon boss maman Francine Ngembe Nabi qui président Carlos Mvula à CPL Nabi qui fait nanga ilunga à CPL. Alors mon message particulier na bato ba Rolandao ou balandaka ou message Rolandao si www.congodialogue.com to bouquin autre question que soit président Flash qui l'a fait tout à répondre à ma question. OK, merci beaucoup Toms grand journaliste na batu bolembangate ba obalinga ko soutenir nga boye ba ndenge ni te boko ki omona ngai numéro na ngaza plus 244 932 490 752 plus 244 932 490 752. En tout cas na pesi bambote belé pa Luzolo Vidika na pesi bambote belé et pa Mutikasha Maman Gisèle Mojizo, moi c'est Didier Boilu, écrit Babana Mushinda, n'a pas si mbote pas Major Betu d'Angola, n'a pas si mbote pas ya Papi Matalata, le tremblement de la terre, n'a pas si mbote et pas ya Papa Papi Mobala Mirai, Maman Magali Moko, n'a pas si mbote n'a pas Vesantu
Et sans oublier, il y a Mike, Nabo Sanarate, il y a Mike, en tout cas, bah, chapeau belé, bah, coup de chapeau. Donc, merci beaucoup pour notre soutien. Nous avons soutenir Ngaïbo, les Mbangate, na groupe, na gagnon, son aban, na somoni, organisation, et autres, quand plus Ngaï na ban, Ngaï, tout ça, c'est ouais, différent, tout ça, Moussala, même pièce Nabiso, tout ça, la bongo, na force, na gamote, mais na bana, ou à moi qui est tout à tenir, tout ça, ici, tout ça, Moussala, c'est ça, il y a un moment, il y a un MSP, toujours vivre, na monde, parce que Tilelo non na tekate parce que si on a tekité na vivre mais na tekate mais naza donc avec Dieu nous ferons les espoirs. Merci beaucoup président Tingitinga, un grand merci à tonton Lumbi Chupa ndeko Alex Lumbi Bilele, tonton Lumbi Chupa ya ngai master ya banda depuis mama sasa banini, un grand merci. Na président Carlos Mvula na kobo sénaté partout livre sterling pe na kobo sénaté par exemple va contribuer pour que événement pèse normal. Alors Oxy cameraman na ngazana déjà tout tambola to que Lucas président Flash Ekila a répondre à ma question na biso parce que groupe Sinar ke betina a verdad d'Angola oye président Flash Ekila za okamba. Ngolo bobak ceux qui na boaki Oxy te na zamte mabe Oxy JPK. Donc, bateau, bazo soutenir de loin ou de près. Bazawana et Alfonso Tikunda, merci beaucoup na Chikongolais Zoana Alfonso Tikunda. Donc, merci beaucoup. Kolembabi sauté Alfonso Tikunda. Merci beaucoup, héritier Voima. Héritier Voima, Kadi Chango Motomoro bien, JC Moudiabantu, na Robo Sanrabatna, Adricha les sénateurs, donc Nazarana Bino, Totambola Token, le président Flash et qui a toqué dans Sambena, Yopo, la Sabolingo Zali, tout la présence Flash et qui a baqué Shobonto, Zongato, bouclé. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, là, chers amis internautes, nous sommes ici au terrain 11 novembre, ici à Palanca, où un match amical a été organisé par le président Tingitingi à Zouaki Likalisia Kouyamba, groupe à Verdad d'Angola, et la présidente Flash Ekila. Tous en été autour de ma question, à répondre à ma question d'Abissou. Est-ce que l'impression, il y a maman présidente Flash Ekila par rapport à un match amical au groupe Sinar qui a président Tingitingi organisé, puis invité, il y a un Bobeta, impressionnant. Mais bon, on a CPL Penza, na eloko président Tingitingi a salé. Po eza penza moi rare banda tozana kati mboka oyo mbali boso to mona président ya groupe en limite à sali loko donc c'est un plaisir kokutana so ensemble ko beta match ya loisir et salinga penza ensemble et c'est un bien et l'axe qui est tout ça vraiment ensemble. Alors présidente Flash Ekila groupe la Verdad d'Angola et c'est déjà bambula combien 4 ans déjà 4 ans 4 ans c'est déjà film combien na va ba film belé ceux qui n'ont bima penza te cause non eza ba producteur est belé o ngana kutana bango ba si ça peut musa na bango te ça donc eza penza bon mais cette fois-ci toi na pièce ezo bima eza déjà qualité zo bima na marché donc bientôt bozo film moko bien na makasi ya Verdad d'Angola ka bango moko na soutien à montuté biso moko ça. Maman Flash Ekila na omona yo sala ba théâtre na kino za professionnel siko yo ndeni okopesa mutu mo azana aventurer kaka ba pièce poids comme ça on nzela te Maman Flash Ekila na omona za professionnel banda sala ba théâtre depuis Congo yana ba musala na yo ekolo na Congo yana ngo et arrivant ndeni opesi mutu mo aza aventurer ba pièce a commission na soukate première fois deuxième fois troisième fois continuer ka bon. OK, merci pour la question. Mingi ezala ke tant on t'a approché biso ayaka nanu na ndenge moko bien quoi. Qui na rosala boye oye baté ki aza aventurier mais ego ko koma na tamoko busale loko po ebima na marché et ko ba problème boye donc et ça peut moi passe vraiment siko tour yo na ba no mo bosangisi mayele boskomi ne ba na français l'union fait la force bosangisi kande ala ramutatie film on beaucoup misango kan donc na mois au penza décembre ici la té ba ozoma disque na bango oui ba titre na et ça la réalité à monde. Pour la réalité à monde. Tout ça, tout ça, éducateur, éducatrice, tout ça, biloko tout ça, mon akezo passé dans monde, dans biso. Donc il y a une photo là qui s'abattu, tout est abattu à partir il y a film on a auto bengi la réalité à monde ça. Donc battu ça va se retrouver dans quatre wana. Ma frère c'est qu'il a 4 ans, groupe à Verdad d'Angola, Luanda baba Zaramboka ba prêtre. Est-ce que Maman Flash Ekila d'abord rapper batu batongo bakoya otya moi cité azana l'initiative oyo ya osala meloko kitoko kosala pesa kito est-ce batu wana c'est bamona Maman Flash Ekila te tonne. OK na bolo batu bamona Maman Flash Ekila te ba vie na bazali
ba prêtre wana penza bazana ko wanga na bango te baza penza. Mais le problème est que surtout ndeti nga naza mwasi na sala groupe onga na ko pesa bato ezaka œuvre nanga. Donc en dehors œuvre nanga na zanelo mso pesa bango te. Bango to ba approchera biso surtout basi balukela biso ba biloko mo boya CC. Ndeti flash nde naza boye nde na solo ba tout à l'heure elo na ko pesa bango ezaka œuvre nanga. Donc en dehors œuvre nanga na zanelo ko pesa bango te. Yango wana ozomona ke ba prêtre mususu bazokoka ko approcher pema ngai penza te parce que nga sangisa musala te na makambo mususu. D'autant que na musala andora musala na zana eloko mususu ko pesa bato mususu te ko ba prêtre wana pour bango baza bongo. Naebi réalité à Londres à la ramoto pesa l'intérêt moko boy. Alors ma flash qu'il a mon message particulier bato Londres aussi www.congodialogue.com. Mon message particulier pe na bato ba soutenir mo mabanga pa to Burkina. OK, na pesi bato nyonso mbote ba Londres biso na pesi ndeko langai mbote o asali eloko lelo poto kuta ana matsa loisir pour pesa tingitingi na pesi ba mbote ebele penza. Donc initiation ya zui esukaka bongote elexi ke toza ma famille lokwa toza famille esukaka boete tozalaka bandeko musupe so ba monique un jour ba ko approcher biso soit ngai soit pesa tingitingi toza porte ma poelele pona ko yamba bango na idée na bango na pesi mbote kapa bato nyonso balinga flush c'est tout. Merci beaucoup maman flash et qu'il a pour na opportunité aussi biso to ya ko pozo jouer pour la coach na vi penalty beta makuna bolibo égaliser OK ba mais no D3 3D mbote mingi na maman na Francine Ngembe mon boss ya site www.congodialogue.com mbote mingi na tonto Lumbi Chupa mbote mingi na président Carlos Mvula donc aussi azana caméra Alex Lumbi na boss Sunan batunanga congolais héritier voix na robo c'est la te Kadi Sango moto moko bien JC Mudia Bantu batutu na zarana bango donc ciao.